bango na comprendre mokili na yebike en tout cas mokili etambolaka bongo soki ngai moto ya liboso moto ya suka ko sala eloko na mokili Nzambe ye moko ayebi me na yebi ke nazana ba makambo ebele ba matiere be bato ba atake ngai ba kendina ba ya kobeta ngai mususu azobima na mwasi mususu kaka na kati yaza marié azobima na mwasi mususu na kati ore mewana mais moi si on appelle ça marié moi c'est un camarade naï nazana ba dossier bato bazo elanga ba dossier bel tolo ba bato batangi ba kombo bango pe bazana kati ya masolo bazana makambo na kati ya masolo nazana ba mama ya bato batangi ba kombo baza ko se plaindre na yeli ko yebisa yo batika ko salir basia bato kongwalenga donc oyebe loko te na baso wa kombo ya Nzambe Nzambe azoka ngai na basi tout oyo batangi rien à voir bande ko nanga mibali ba oyo batangi basi na bango ngana ye ko sala video yo pona ko se défendre te pona ko subo ko akize mutu te pona ko banga mutu te pona ko sala bona boite na sengi bino pardon na kombo na Yesu Kristo pona mutu oyo azosala buzo bwana po ozala zoba ya mutu nde ondima biloko ya boye mwasi wana vandi awate oyo azoloba ndengo na mais nous amenons nos enquêtes kitoko koma na soka ya koyeba donc audio ya mwana mwasi asali wana azalaka te na ebiete to yebiete parce que tout le monde na fichier ya audio wana tozomona ke TV Colonne de Max Bayuba oyo bozalaka na ebi ndeko na ngai Max Bayuba azali mosali ya mutu nyonso azali lokola yo azali lokola Nolitambu azali lokola Zakari Didier Masuki et tout consort Yves Mavambu baza lokola batu nyonso oye na mbongo na yo pesie asali lo musala ça n'a rien à voir Max azanani na kati ya makambo nanga na lalaka na Max place moko te nazalaka na place moko te tokuta na kasi j'ai un problème nazala ba délire nga na salaka nanga na Afrique partout Max lekisango pona ba délire nanga mais bakeko bundisa babetaye Max asalani Max asali nini na makambo oyo bolongola Max ngana yebi nazana problème na mutu moko na mboko oyo mutu nini ozana problème nazana problème na mutu moko kongwalenga nazana mutu moko na Antonio kombo na ye Antonio ami yebi kombo na ye Antonio kombo na ye na mukanda na ye ezali Antonio ngai ko tona yebaki te tango na ko makambo tango yaki na ba elulu makasi tanke officier na yebi loi ake ko zwana no précaution na mbila na bito lelo soki boyoki na bomi mutu be ba bomi ngai mutu nazana problème ezali Antonio alobi boye na boye na bimi na mwasi na ye boye na boye likambo ezana ngote c'est pas grave alors nazana problème na mutu moko pourquoi mokili mobimba etelemi on dirait nga mutu ya liboso na mokili nasali eloko ya boye or na kambango ti lelo ezali kosalema oye ko comprendre que c'est la jalousie vina ngai mutu ezomemelanga ba problème do vina ngai telema ezala vitesse eza ebele eza mulai nde komi sikoyo banui ekomi ebele mais bokanisa te ke batu nyonso nde balingi bayininga non batu nyonso bayininga te nazana ba oyo ya ngai staff na nga oyo ti lelo balobi bakotika nga te soki yo ozobeta match ya koloba kaka mokili mobimba na ngai atuka wana ozosala erreur moko grave kaka bato bamemelaka yo masolo bango kaka bayelelaka nga basolo toti kote kosolola na ye c'est ça congolais ce kozoyeba te alors ngai na lingi na yebisa ba mama nyonso oyo batangi bango na video ba mama na age oyo nga nazanango na ndenge nga nazaleli nakoki kosala makambo ya ndenge wana jamais na lale na mwasi kolala na mwasi ya mutu kobima na mwasi ya mutu ezali grade te. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon.
À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 Mais nakumisaka nzambe ke nzambe alingaki po nazaki musika na nzambe trop. Nazaki musika na nzambe makasi. Nzambe alingaki ya permetaki na leka na stade oyo po nazala pembeni na ye lelonga naza abakuki a partir ya Bosra na yebi lolenge nini nazo mene vinanga boko lokuta na bandi mbula oyo 2023 na lobaki nzambe na fukami na lingi lisu buzoba na lingi donc okati oyo lapilai yo lisu makambo ya buzoba te ndeko nanga na lingi na kolata yoji ya mamoto na ngai na ndenge ya calme na bimi na tumoli mutu te bona Kongo lenga tala niveau ya oyo ngai nakutana deux femmes mariées bavanda bato oyo baza ko attaquer nga bayaka ote o tokobeta ye tokobeta deux femmes mokolo mosusu soki ka pa nakotanga na bakombo na bango po balelelaki nga mingi bayisenga na colonne pe basi yango différente ezateke mokolo moko nakutana na oyo moko lelo mosusu nakutana na presque 2 semaines et pas macha papa bonabo limbisa ngai na yebi nzambe me tala kaka nga mobali na ngai ayebisa ngai nga pe naloba na bato ke olingaka ngai tala niveau kongwale mobali ye moko azotinda mwasi ayebisi mwasi na ke yo po ifo loba kaka na bato po bazala ka siko ba ndoko mobali ngo po basani ba menacer yo ba menacer nga siko mokolo ba ke ba accusation musu ezali fabriquer ya fabrication mwasi wana nakotangela yo kombo soki to bimiawa Yami bale na kute na ye kaka ndeko na papa na lingi makambo na lingi otanganga te bona boya solo penza na bangi nzambe na lingi teke bona boy soko tangi kaka soko lobi makambo mobali na ngai yeba ke libala na nga ekufi nga na lingi nzambe vraiment limbisanga papa mobali na nga zo menacer pe amenasa kinga ke na lobanga pe na batu na benga batu pe bona boana alinga kanga nga na yisi mama oza mwasi ya mibale o yebisinga makambo bo est-ce que vous vous rendez compte ya makambo bozo sala bon lokolo leleli ngai peke na tangate na kosala nini mais na babuzo boyo ndenge komi kokendele na kotanga basi ya batu wana